Bonjour, père, bonsoir, bande konanga lisolo Congo. Le lo tokoloba bosolo et kosi kolabino. To koloba et intérêt nini. Tangu oyo ba mener ya rébellion. Ba tête d'affiche ba memaka et tout le coup na ba to sima na bango babi tokende koboma. Tokende kozwa pouvoir wana. Makanisi na bango ezalaka nini. Babongisa bato bakendaka na bango to babomisa bango pona bango ba se retrouver kaka na émission lelo tokolobela rébellion liboso ya mai batu oyo akendaka na bango bazwa nini tokolobela rébellion ya AFDEL bakadogo bayaka na Kinshasa ba se retrouver to te kaka na émission lelo tokolobela M23 ba se retrouver to te kaka na émission lelo tokolobela ba groupe armé minke ba se retrouver ka tote mais intérêt na biso ezali nini toyambi papa Fisto Mweni mosali na nzambe o nzambe azui atie pembeni apakoli mafuta na ye mbote papa Fisto mbote PDG Bubi Batanto Lina mukolo na lisolo ya Congo lelo na yambi yo lisusu parce que to panzanteke toza na souci ya Congo lelo tomoni au groupe armé au batutel babimaki na Lubumbashi au batutel basala kiboye mais depuis 1960 rébellion liboso oyo ngana za ngona motu ya mai intérêt nini ezalaka na batu oyo bamemaka batu wana etuluku na batu point bakende kobondisa batu baboma batu est-ce que batu wana ya sima na bango pe ba bénéficiaka merci beaucoup na mutuna na yo patron ya lisolo ya Congo on a éclaircir vraiment batali o bazali kolanda biso on a respect utopiaka batali nyonso lisolo ya Congo tant batalaka ba émission oyo ba se retrouvaka na ke kopesa bino nyonso na mbote na kopesa bino botonde belé ndenge bozwaka temps ya kolanda biso na kati ya chaîne lisolo ya Congo e bokendaka pe ko multiplier ba émission oyo bokende ko publier yango tindeli moninga tindeli moninga po ete bakende kozwaka busolo na droit ezaboy. Même si tu ne veux pas t'occuper de la politique, mais la politique va s'occuper de toi. Politique est ali pasteur te etali mutu nyonso na atanga na atangité etali lolinga mutu te pona ko répondre na mutu na oyo. Papa Bobi, depuis 1960 jusqu'à nos jours, ezana batu moko te bakendaka ko appuyer un chef rebelle bazana simanaye oyo bakenda ko se retrouver ata mutu moko te. Batu nyonso wana basalela kaka bana batu. Ngai naza na papa Bokilo nanga moko. Na kati ya libota moko na kota na kombo te pour na raison sécurité. Papa wana azalaki papa leki. Abandaki ko betela biso masolo azoloba. Tant to bano kende guerre. Tozo boma batu ezalaka poto kende zokaka gloire. Kasi gloire wana na ko palpe bazora bambongo wana pe ka biso ezalaka te. Toi ko se rendre compte que ba chef rebelle na biso ba kondi na biso ba bana ko profiter bazora mbongo bali sala bana na bana ba famille na bango batinda bana bango pe na poto batinda bana bango na poto na pe bino exemple Azarias Rubewa bozalaki simanaye bomi bato na est mwana Azarias nini azali na Congo bovandaka naye o botangaka naye mais ye moko zanani aza ministre depuis l'époque ya Kabila jusqu'à ce jour. Na pesi bino exemple, Jean-Pierre Memba Gombo Charman. Bobo soutenaki na sima. Bobo mo bato. Mais yemo kwa zanani grand prêtre jusqu'à ce jour. Zaïdi Ngoma. Artir Zaïdi Ngoma. Baza tellement ébélé. Même le lo o bazo benga raïs kabange na pouvoir. Tambo bana uzala sima ya Laurent Désiré Kabila, Nafdel. Bazwa nini? Mais Kabila a son pouvoir. Lelo
Joseph Kabila a remplacé ye, mais bino bato bo souffra besoin nini eloko moko te bato baza kolanda rebelle na mususu na Katanga Kyong Katakatanga bozoka utuna ba ye moko bakolo mabele Kyungwa kumwanza azoloba ke botika makambo mabe wana tosanga na Congo toza bato moko Mkongo muluba mungala muswahili tosala liboke eza lokolanga musali na nzambe nalaka nekolo te naza na bamasa nga ba Congo naza na baluba naza na bamongo naza na bangala parce que banana botama na tikala kotuna kama na nga moko yo ekolo no nini te nalingi kotuna motuna mosusu mais lelo etant que serviteur de Dieu na moto tozolanda politique mais okopesa conseil nini na bato nyonso baza na idée ba kende ko soutenir ba mikonzi ba rebelle wana pona baya na suka ba ko gagner le côté bango ata ba soutenir bango difficulté za keno à part Laurent Désiré Kabila oya profitaki Mobutu na faiblesse parce que ni tete la maladie ya Mobutu pena kubo ko céder pouvoir en tout cas je ne crois pas que Kabila Laurent alina kota na RDC pour tenter bala liboso te le lot ozali koloba Félix Antoine Tshisekedi en complicité avec les États-Unis d'Amérique Amérique koko tikate un rebelle a conquérir RDC jamais et c'est une distraction mais nalingo songa moi si mamoke omoni bato bakenda ko appuyer bango baza bande connect biso baza ba conseil nini kopesa na bato wana yango nde yanga ya motuya okoyebisa bango nini conseil nga na kopesa na bato wana ezali ete batika makambo wana bato wana bazali koluka misolo bana na bango bazali koluka bana na bango batanga na ba États-Unis batanga na ba France batanga na ba Belgique bakoma lisusu bakonzi na bino lobby yo na ngongo kende koluka mbongo na yo o se maîtriser sala makambo susu ozali ko kende ozora ya mukoza nango o kende ko soutenir mutu na kata ba bêtise pour yete amataka yo matate sima guerre bakoluka dialogue sima dialogue bakobenga yene mutu aza mutu bino nyonso botikali okozala te à quoi sert au bomande économie makila wana bandugu yangu munasikia gisi ndugu yetu anasema nataka kubaelezea hivi ile marebelion yote mnaonaka magroupe armé inakuaka kwa jua batu uweshe ba petit peuple leo niko na kusema kweli niko nasema bukweli tusibafate enye tutatafuta ni kimie ku RDC enfin que chez bote tukue ba bénéficiaire nayo tuko na président moya Félix Antoine Tshisekedi bale bote buna bafataka biko ba généraux bengine biko ba homme d'affaires biko déjà na ba possibilité mais wewe unaacha mama yako unaacha batoto yako kwa jua bafate bale batu mais kama leo unaacha hii mwingine batoto yako bibi yako bazazi bako batabakia namna gani mutufate kulisholwa Kongo tutasema bukweli inapashwa mwachani na bale batu ni batu moya kama munabaona la même idéologie muite askari muite mufanya peine na justice babafunge Kongo na isa tuko na amu ya Congo ezala bien c'est ça notre plus grand besoin papa tozonga mwa mokeza laki na limbo ya pe na ndinga nde na ibisibino keno muluba muswahili mukongo biso nyonso eloko moko papa bo moko Félix Antoine Tshisekedi mama bo moko mama Denise Nyakero toli ata biso bato wana États-Unis papa zakaka ye wana tona mususu te yaza mukongo na lobi Swahili abeti Swahili aza muswahili autakuna ngana ko betela bino ki Congo
Pona la kiseno to tamola na ba mboka wana nyonso ba Congo to bani matadi boma mwanda bato mwanda kutu na piesi bino mbote vraiment na muna minokala tana kita RDC fona kita na kata mabele na ngotu na motuna mosusu pona tolo kende na suka mais likamwana ya ba tribalisme ba rébellion eza mingi ko uta na monoko ba politicien mais okoki ko pesa makanisi nini es opposition dans les choses ko kokate ba ko luka place ko bimela ton ndengeni problème Isaac Bobi batantu bato bazo tambola beaucoup plus mwana muna complexe mtezo sala que bato musuba ke sala barrière musu na vie o bayebate okomana bo tambola bino mbale bovana na camarade no pendant 10 ans kamano akozala kasayen yoza mto bandundu mais otikala jamais ko camarade na mulu bato na que non oze colonie mais il suffit au querer moko boye déraper bino balube mais yé ozo finga mulu bana atikala jamais ko tuna yo ekolo na yo parce que depuis époque à Mobutu bakasa bon na défendre baluba te ponga muluba te nga makila moko un peu partager mais dis-moi naza mu yesu en réalité pe naza pena muluba te mais depuis époque à Mobutu problème ezalaki nini même ata bangala banyokolaka bakasayen Laurent Désiré Kabila ye baswahili banyokoli bakasayen seule province basimbate kozalaka Kasai pourquoi pour na kotika bango toujours na kata souffrance mais bazali ko profiter na ba richesse na bango mais jamais au moins que muluba yini muswahili comme preuve Kabila Laurent azwaka Sekedi le père azongi seti na mboka na bango oeza na maite na courante muto mesana na via Kinshasa pe na via Poto mais jamais mon muluba loba toboma muswahili jamais pona mituna bango ba di ke biso nyonso to ba congolais oyo bazo sala ezande ba swahili te za bangala te za ba mongote eza mitu wana bazo luka batutisa biso mitu ça c'est vrai mais lelo bato babosani loko wana plus ozotala eza bato ba derrière mon grand frère Martin Fayulu on a d'aller couper sa moto bisika zali soit disant et moi je ne crois pas qu'à mto bandundu pour ce côté na histoire ya bandundu babalana beaucoup plus na bangala te na baswahili te na bino ba Congo te bandundu babalana mingi na baluba bakasayen bazolonga ba ke ndosala misala na Kasai diamant zo produire bango ebele ba dimape ba patron kuna tango diamant ezu faillite le rôle muza bana kolinga akoisa makambo diamant makasi pozo leadership pona ba secteur bazonga na bamboka c'est là où ba Kasai pe le rôle ba bi ke bandundu babana epa na biso ba longo pe mingi ba epa na bango ba balana mingi ba bota motuna mosusu elinga na makanisi loba papa nazali pona ko motuna na ngai ezali boye pona nini biso ba congolais batu oyo basala mabe ba mizongisi ba opposant batu bandimi bango facilement c'est dit à quoi c'est dit que congolais aza peuple moko béni pour congolais aza peuple moko bosanaka makambo facilement congolais ko sale mabe awa oyelo bio sengi pardon limisio omoni batu lokola na peu ce exemple à mukie makambo pasteur Denis Lesazo sala ozolo ba publiquement to bana ko liambonga mais dimanche bandimi ba to lia ka mbongo Kabila mais yo bana ko liambongo pe osomi ba veste olataka bien oza bien mais ce que bato yo bana côté bazana vie nini oh et loko na sepela na congolais c'est quoi si ma pardon na yo akoya lisusu ko bonela ga epa na yo mais nazo sepela na mindele pona biso bato to vandi na poto po mindele
point nimayo il faut azala sur na yo yeah. bobi batanto babiso mindele bandima biso po bamona oyo eza kati na biso bato ebele balobaka mwana mobali alaka teti mindele bandima biso po bamona oyo eza kati na biso mais na Congo te Congolais ata moto asali mabe na par exemple Fayulu pas même 10 ans azwaki mbongo bato André Kimbuta $40,000 pour André Kimbuta comme nani gouverneur ya ville province à Kinshasa Mojito mais bolobi que non ville province à Kinshasa batike on a Fulu mais Fulu on est frère nani ya Fayulu mais Fayulu ya umela bongo Mojito nazi Mozito to kena musika te bobengele bisoka yaje koko kaka mais bino kaka bato bawana sima prêtre bongo bemba donc bosolo vraiment ekosikola bino tango tolobaka problème na biso ya Congo toza ko soutenir mpo na lobby biso nyonso to bénéficier na mboka Congo naza na poto mais poto eza lola te poto pe kobongisa moto te oui moto akobonga na mboka na ye botanga Biblia Joseph alobaki soka akufi bazwa mikuwa na ye bazwa nsango na mboka na ye oyebi pona nini parce que kuna nde ezalaki source ya bénédiction na ye source ya bénédiction biso za Congo yango nde tolobelaka Congo tokoloba bosolo ekosikola biso koba papa okomona Kongola bosanaka makambo nyonso facilement peuple congolais soutenons Fachi nazolobela bino ngaye de bomoninga boy na mine de quoi Félix village moko tana Félix na bano kende IDPS na lungi IDPS na UNC tana kenda UNC pone ba keno baswahili mutu bana makambu kala mingi te peut-être Kabila recédélé Vital Kamerhe na on se retrouver tana muni mlinga na lukatana ke na mikili kwa dana se retrouver le lona kata state vient ba grand frère na baebi ba massa na de bonom baebi ba massa na gombe baebi pourquoi nazolo ba soutenir Fachi c'est le président oyo ayena kata mboka wana wazo linga sili sa tribalisme ce tribalisme na ndenge nini botala na nous conseiller juridique na ye oazala pembeni na ye muto amanete wana oazala solo bililo ba Félix akimbala moko azala muskate sima Félix alata manette boy maître wana amto abanndo bien mon frère OK ne bata pour votre information Félix facilement pose faux Antoine oh solo donc y'a muto la la ramama Félix. Donc, quand la deuxième question à Souka, bande quoi Goma, Félix fallait qu'il y ait des Goma, bande quoi Goma, il faut libérer Kamere. Est-ce que les Kambois Kamere est à la Félix, to est à la place à Outa qui n'a pas perdu de Bafundaï, Bacha dossier na mesa, justice à Kati. Et on est à groupe skill ya, bateau, bateau batinde bakapele bango ba 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, batini bamba sala makambo la population augmentée. Pour Goma banazela atterrissage na rivière Félix Antoine na Tsegeli Chilombo. Omoni likambo tali Vital Kamerhe bato ba comprendre. Vital Kamerhe likamuna ye eza non seulement PPRD na FCC mutu basali ke ba sacrifier Vital Kamerhe mais bango pe ba tomber nde na piège des États-Unis d'Amérique. USA banoro lingate présence à Vital Kamerhe le rôle dit que non azala beaucoup plus aussi corruptible. Et puis na magamuso ba kolinga ba signer partenariat ba on a Félix abana telemela bango per ban kolinga forming olé kende na l'état ban kozongela mingi libumunaye et moi un peu Félix alongolé pemeni na ye ezate
tokoloba bosolo ekosikola biso bolanda biso na deuxième partie. Donc papa 3 personnes 4 personnes na osepelo pesa bango mbote. Vraiment bon s'abonner mingi na chaîne parce que ba chaîne mutuzo sala ke ba vérité bima na pesi mbote na Niclet Tungu oya mwasi ya bobi batantu na pesi mbote na famille mobimba ya batantu mbote oyo eza na Kinshasa na baope baza awa na pesi mbote na mama Evodi na Papa Joe oya Papa Joe na kobo sanate la première dame le rôle de Denise Nyakirote mais la première dame de famille Mweni maman bana Belé Betty Mweni Bambote Belé oya Pembe moi ça Pembe Mbote Belé place aux Ali na pesi mbote na ba congolais nyonso na tata moko Fachi maman moko Denise Nyakiro sans oublier Martin Fayulu Madidi na mwasi na ye na ba opposant nyonso Congo lokolo bolingo teka mboka bokoteka mote police na biso ezana pona contrôler bino eliki na biso ezali Congo wana lobby ezala malamu ata sima na biso botanga mibuboni oyo bato babanda koloba Congo ane kobonga na sima Congo ane kobonga biso pe toye tozaki na eliki kobonga pa na biso tomo ba Congo na lisusu kobonga te Congo kobonga tour oyo na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oya mama Denise Nyakero na pesi mbote na mami Ebengo oya France Mimi Longi oya Paris Carlos Kalala oyo ya Finlande Scandinavie oya mama Angèle bo s'abonner bo like ba congolais bana banda tosimba na main dans la main Congo ekokende liboso. Merci.